amko passer de la pommade auprès des artistes émissions ngomoni doza suna valeur de toi na kilote so ba mona kwa biso nyo to zande moko on se ressemble, on n'est pas identique. Chacun de nous a sa façon d'être, sa façon de vivre, sa façon de se comporter. Vous en prenez nga personnellement aucun artiste émission congolais na aucun anda kuna pour aller que monde non. Kale pour wenge bimaka na moto empire zo beta, victoire zo beta, vive zo beta, quartier zo beta, wenge zo beta. Papa chéri Makambu de la forêt Makambu. Mais tout le monde natika monate les rois de la forêt a fini vie Pepe Ndombe ou a fini Papi Tex ou a fini tout na mon baf. Mais pourquoi bango ba lelo bango respecter ba vie ba libozote. Péba dans le monde entier, pas vacancier, pas vacancier. Flat Hotel, Bali Center, son cadre qui toko pour na kopema. On a bino batbolela luxe ya makasi. Bazali na mo bangé na salle de fête. O ezali na 400 places. Confort et l'alia ou na niveau ya 2 fois té. Oh, vous commis déjà? Na commis déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Boyana Bali Center. 7e rue. Awa ezali pona ba fête na bino batbolela ko sala mariage, anniversaire, conférence, collation de grade, réunion et service, to ba croisade, boya ko sala a boza mobimba. Moi si. Mon bec ici. Tata yoki kolela na yo. Na pesi yo libala. Bongo lokoni nezangi. Na la kisaro esika okosala fête na yo. Sal ezase moko. Bali Center. Bali Center. Olobi yango. Soki oyini na botoli lipamboli na ngai. Te mokonzi na imité. Mama, na salle de fête Bali Center. Libana na yo ekoleka ndenge bayambaka Yesu na Yerusalem. Na Bali Center. Ezaka ka salle de fête ya Bamba. Na Bali Center, excellence dans la simplicité. C'est naturel. Bon, bino ça likita mo bobo artiste musicien. Yako dégradera baninga. Yango biso attaque ba lobeli ba soda makasi. Bana zakari ba baba sur les moula. Bakolo indusa, bakolo idéologie to telemela ka bango pona relaxa no ba karina baba ta lukuta. Lelo a rejoindre biso. Abiki non lelo fali mitana makambo. Ngai naza parmi ya bano babima na la zamba play. Toi to ndolo bagé non. Chege nini la zamba ebinzota ya karine ti. Na biso esprit anango pour asala clip ya mutakala a envoûter sous bato parce que azara animé na ba mauvais esprit il est trop bien la reine star Esther waza reine la reine du Saba azara yaza Dalila Alda Parisien, yo mona poto solo na bino beba na Europe mobimba. Tala! Bonne occasion de célébration, ya 8e anniversaire chez Djonga Nantaba. Oyo! Et qu'on a célébré mon le 10 août prochain avec impact na idéologie. Moi maman, ya cause de chance ya ko participer na soirée qui toko. Oye ko salama au Pesimboa boyi. Avec la participation d'artistes et musiciens au Bino Bolingaka. Emel ya l'est de Mingongo à Kozala, Suzuki 4x4, CNN Alligator, Titinal Capone, Fila Basel et Nono Atalaku, Zoebela, Ba Komi Kuti, Gigi
Tifa le Brassavillois, wa Balonzo do a Congo, roi David de Mukuse, Pembe Tengena Dudu Bas, Bako Zala Mobima Nengali Sekite. Et si ni wala te, ba invité pe somo, oyo bine bolingaka. Bako Zala beke parti idéologie, wala de moni bango Juna Mumba Fudokolos, MG30, pe Bourmani Dolo, Bako Zala Mobimba. Papa, maman, ndeko! Pona organisation ya soirée, les Kakitoko, oyo ya 8e anniversaire ya chez Djonga, Nantaba. En tout cas, ba surprise ezali ebele. Ebeleko! Anana! Pona contact, zwa papebe stylo po komake. 06 35 47 51 81. Et bongo pona ba adresse, Poussana Malem na 13 rue de la Pointe, 93 130, Noisy-le-Sec. Ozala mobimba chez Djonga Nantaba. Pona droit d'entrée, na 10 € na yo ya pamba, oza mobimba nenga lisekite. Baana mama, chez Djonga Nantaba. En tout cas, Djongu eko toko na miesi ya lisekite. Eyokale. Oui, bonjour, bon apoto, bon amokin Momba, c'est votre Valdi Tamboué, juge de famille, moto à Boumaravoma moto, so moto zaligo pela. En tout cas, bon apoto, merci, na patience, peu confiance, aux arabons justifiés par cette disponibilité de nous suivre. Nango sur charbon ba vidéo na biso, surtout na fimbu na fimbu. En tout cas, ça l'a vraiment qui tourne au sarantène de botal arabiso, donc c'est une interaction, moi il y a respecté quoi. Pour nous voir, nous sommes tous les monde bato bazo vraiment que ngai commentaire ya yambo, ngai mutali boso na aimé boina boy et ça l'a bien. En tout cas, bana poto ngai pe na meke yo sabino que nazaki matanga on tombe sur absence na vraiment zaki remarquable. Il y a des cela ba oka ki pe ba communiquer on a vraiment na monoko ba ken piana bande ko belé baloba qui vraiment surtout bande on a ça presse en ligne vraiment et ça là qui bien pour nous relayer information on a vraiment aux aki bonne information morose qui produisait vraiment la mélancolie mais nous sommes là zanzela batu nyonso na perda ki bongo papa na ngai mokolo les 4 il y a moi au tozali na hôpital de référence, hôpital général de référence de Kinshasa, ex-mama Yemo, nangonga ya 16h en tout cas, après avoir kobela na moi tango mokie, mais tout ça on a vraiment, il y a pas ces années qui papa kufa ki bon âge à 50 ans. Il y a qui facilité pour nous digérer, il a 52 ans, il y a qui facilité pour nous digérer pour papa Koufi vraiment jeune qu'on a là-bas. En tout cas, merci à la délégation, nous sommes que Sista qui biso vraiment, merci à nous beaucoup, mais là, on a moni bapel, mon souci à bateau, on a évité vraiment, mais tellement qui communication, on a vraiment aligné ba compatir nanga et longo, balila nanga. En tout cas, merci. Nzambe le cas prêter biso kara vie, souffle de vie, biso ba yo to tikato ba karandeni ya rotambola vraiment, liwe zanzela biso nyoso. Pour nous batebe bazo komenanga Valdi soit fort en tout cas naza bongo, na mito avec mes 2 pieds sur terre. Pour naza mobali, nazo saluer bongo bola muwana nazwa ki dira ko sala papa nanga na vie, ezali ke ndi balobaka na dage moro ya biso ya mboka. Faut que yeba talo ya kwanga tango zali papa zali na bon moi donc en tout cas merci ngade na yeba ki nazo luka pekaka donc to baisser braté bana poto bana mokil mobimba toza wana vraiment nazanga monter na plateau na yeko sala ni to yeko lubela kaka to yeko lubela makambo zali vraiment ko déranger biso vraiment na cop na biso oyo depuis que baté belé ba yebi vraiment que musala journalisme oyo zali musala moko ya bato mayele mais benjir ba diffamation. Les gens viennent à la télé pour diffamer, pour vilipender. Bas de faire entre musiciens et journalistes. Arrestation. Poids lourd. Musiciens, journalistes, journalistes, continuer quand on a délire. Je suis avec l'un de mes confrères. Il s'appelle Djoubek. C'est pour la première. Na recevoir na plateau nangai avec nous allons peindre les tableaux de la situation concernant sommaire dans tout ça là. Tikana saluer pour tout bandamason bonjour Djoubek. Ouais, bonjour mon frère Valdi Tamboué ouais ba Valdi vraiment na profité pe le sousou na présenté le sousou ba mes condoléances attristé. Liwa papa salenga passe merci va la vie. L'homme a 3 événements inévitables naître, vivre et puis mourir. Mais pourquoi naître, pourquoi vivre et puis enfin l'homme meurt, il meurt quand même. Son âme repose en paix. C'est la volonté divine.
Donc la Bible nous dit clairement, Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards. Et plus loin, elle nous dira, nous devons le glorifier en toutes circonstances. Parce que s'il permet qu'une situation nous arrive, qu'elle soit bonne ou mauvaise, donc ne nous décourageons pas, son âme repose en paix. Mes condoléances, mon frère, d'abord. En tout cas, merci Djoubek, merci vraiment. Une phrase forte, hein. En tout cas, ça ligne bien. Djoubek n'est que annonce nangai. Trop de soubresauts, trop de va-et-vient. Bah comportement moro na habité na baté na ba communication moro top éphémère mon salaire ba journaliste et ça mon salaire ba tamayele est-ce que à lire eux ils allaient ko kendele ils ok malam et que m'a makas parce que journalisme eux ça mon salaire ba tamayele makas mais na habité par rapport à image biso aussi na ba télévision ba kiz na télévision tu as moi cahier de charge tu as moi respect il y a déontologie journalistique. Mais en internet, tu as un foule mon robot. Les biscuits de même sachet ou les foufous de même badi. On prend tout ça, on a illettré, on vaut rien, on a incapable, on a incompétent. Il y a un monde peut-être. On a mouillé, on a fini ça par nyos. On prend le comportement de relation moussou, bazo affiché et pas artiste et musicien. Il y a un monde qui est ça là, tout le monde s'est ressemblé na bang. OK, on s'est ressemblé, on n'est pas identique, on est très différent. Au moins, un journaliste internet, a ramené mon kala musicien. A zone nikele ba catch. Ba ngo tindaye, chelanga crédit. Journaliste internet au côté na porte. Il y a répétition, il y a orchestre musicien, il y a un ka billet. Au moins, un journaliste, tout le monde en Juvenal, pour citer les noms, Juvenal Angola, a comme na podium. Il y a la team Ouata, azobina comme danseur, journaliste internet, on exhiber pas de danse. C'est au respect ni baopé sa biso. Vous comprenez? Baoba mandia. On passer de la pommade auprès des artistes émissions. On moni tous a sous na valeur de toi na kilote. So ba on voit biso nyo to zande moko on se ressemble, on n'est pas identique. Chacun de nous a sa façon d'être, sa façon de vivre, sa façon de se comporter. Vous comprenez? Nga personnellement aucun artiste émission congolais na aucun anda kuna pour aller que monde non. Ba na boa kaka batu nga de basala nga bakuka. Donc na ko ya artiste émission mo tina na senga. On a comme pire billet, pire petit naïe, on a comme moukala, non. Et Simbati, ça fait la honte. Vous comprenez? Et Simbati, on a battu, on a fidèle, on a balinga, des Djoubek frappe encore, on a soutenu ranga. De loin, de près. Le comportement de on des salakés, pas manquer à respect. Et puis, dans la République démocratique du Congo, c'est un pays de droit où la loi règne. La loi est humaine à tout le monde sans discrimination. Na yebite sur loi ni ne lobby que artiste et musicien de allégué journaliste. Artiste et musicien des fois kangisaka journaliste. Non. Ils ont raté. Est-ce que monter que ça tombe sous ça pour les cambo ezali pour jouer musicien moi rouvre la mukaka dans ton côté abaki na kangisa musicien et ça pour tombe sous afinga qui est ou soit tombe sous manque qui respect non. Yo na lobby. Mouton leki aux 8 ans, yo les gars na bande de l'école. Pas à Minerval, pas à syllabis, pas à transport, sacrifice à l'homme tongo qui est chic. Mais comme il y a un musicien, il y a se faire inférieur devant artistes et musiciens. Vous comprenez? Et puis, et comme ça, na habité ton autorité musu baza incompétente. Ba ya okanga mutu. Convocation te, mutu aza responsable. Père et famille aza adresse. Avant d'ara awa, bimara awa. Convocation, voyate, mandat d'amener, ezate, avis de recherche, ezate, emsou kokutu, kombo ba okangela mutu na kombo na eto mutu mususu ba kangi mutu ba kene parquet mutake pe makana. Ça n'a pas de sens. C'est comme si un mot peut Djoubek passe à moi simbi micro, il est vraiment devant la caméra. Azo un mot bimi ça peut le moins mot n'ako bande n'ako déborder pe. On a ce que ça rani, aux a raison, on le marambona ou quoi. Na ça a raison ko défendre l'artiste émissaire congolais ou baba grand. Na jamais nga de Djoubek frappe encore na vandi nazo tala artiste moko boye to mutu ekiri moko boye ba artiste musicien bato finga mutu kwa quadra kuramane le vieux rambo songa mbeli na olingango jamais. Biso ba compter ba valeur na biso na ba valeur ba leader na ndimité so ke na Côte d'Ivoire Mewey ba ko kisha Mewey na ba ivoirien na ndimité so ke na Sénégal kuna vient so Youssou N'Dour ba okitisa yi na ndimité so ke na Mali vient so Salif Keita
ba okitisa ye lelo ba Koffi Olomide baza ba icône ba Koffi baza ba icône na musique congolaise moderne parce que baza bato ba travail mingi pour musique congolaise moderne et mana ghetto et mana musique communautaire poto yeba ba Olympia wana ba Zénith ba Bercy na génération na biso na mona ndemo pawa Koffi Olomide na Zénith na Bercy j'étais étonné Koffi Olomide na Zénith na Olympia baza ba grand c'est le précurseur même oui na Bercy ozomona na rondima mona est-ce que un français kolinga moni ba okicha muto kola Elvis Presley to Johnny Hallyday même ça Daya asa monument musique congolaise lelo papa mbazati na lobango ba pepe kali bazati ba vena biso ba King Kester mené bazati ba Madilu système bazati nano azana kilo représenter ba viana nyonso na kata République Mati du Congo c'est Koffi Olomide par rapport à génération na bango. Mais normalement, Djoubek, dans le Moussa, nous sommes une exploitation non alignée. Donc, on non alignée. Donc, nous avons une église au milieu du village. Donc, nous avons un 400 parties pris. Mais, Djoubek a taillé le cas. C'est comme si Kotobe moi, trop fali kaka. Trop fali, t'es dans le Belavirambo. La nuit, mon con en Afrique du Sud, Bomona, 4 Kora. Nous avons 4 Kora, man, nous avons 4 Kora. Il a dit 4 trophées. Afrique du Sud. Ça va grand. Tout le monde est lâche, je suis à la TV. Ah ben, on Koffi Olomide lâche. Non, c'est pilaté. Et ça, c'est un anti-valeur majeur au photo télé là. Ça va faire, je suis honoré Bangote. Honoré Banane. Tu vois, les rois de la forêt, Mambasala. Après, décennie. Lelo, na RDC, tu vas 6 kilos de musique congolaise. Bana, ouenge musique à maison, mais, bah, où tu école, il y a les rois de la forêt. Mais au monde, on a les canards. Na caméra zo boya les rois de la forêt trop sepela na honte pour arriver à artiste émission nyonso wana Congo ça qui divisé en deux wenge BCB chez musique maison mère biso ba tanga ma maison mère to mona mutu tunenga vena on bena mutu bena donc dimi kwede c'est la vie non ata Djoubek pour ça analyse mon rétrospective on s'appelle en sous na ba photo no sotrobi ngaka Djoubek mnazala boy faut ko pesa respect na muta fulongenge papa mbalo bango kumisa muta fulonge muta pesa makambo na maternité awe musique à maison mais baboyaka yoti bakangela ko mukili babimisa mukile mono yeba lelo yo zo finga de la forêt lelo bozo finga voir même serre na mampata CDJ serre na biso kitambo bato respectaka ana ba ONG sungaka bato osombre ana ba orphelinat ana ba école mama pasteur ya bato aza kutu libana sola indusa musique ofinga ma CDJ totika otata biso bana kitambo na okenoti na lifobo osombre mais avec impartialité, parce que papa chéri, papa chéri, banana na yeba vie, toi banamgeti to koli, na tika mona papa chéri manka mukolo mokote, amona musique, a manka jamais vie King Kester mené a manka jamais Madilu système, a manka jamais Pepe Kale, pour wenge bimaka na moto, empire zo beta, victoire zo beta, vive zo beta, quartier zo beta, wenge zo beta. Papa chéri makambu de la forêt makambu, mais to mona na tika mona te les rois de la forêt a fingi vie Pepe Ndombe ou a fingi papi Tex ou a fingi tout na mombafu mais pourquoi bango ba lelo ngo respecter ba vieux bali bozoti ya on a boya ka bango on est gros boya avec impartialité Djoubek peut coller kana micro on peut se mon conseil mais to pesi ba conseil to loba to mona équipe bon salama soit disant équipe nationale composition ya Kari de la so Kari na bandeko na yi ba vanda kaka ko finga Fali Ipupa pendant des années vous en prenez par rapport à l'image. Fali a joué la bisa album à World. On les voit encourager banda gochola, ngala na sele Fali yo, na la tindwe na anglais na français. Arrête de mentir les Congolais. Fallait au cause ba Congolais. Muta osé. Musique congolaise combien de dégradation ces dernières années face à musique à Côte d'Ivoire, face à musique à Nigeria, au côté de la boîte de nuit, au monde la musique étrangère ils à 75%, musique congolaise ils à 25%. Et comment c'est dégradé? Koffi aye abet album ya world mais ba ninga ni artiste émission ba ke Akimi Rumba. Akoy mana ba anglais ba français Simbati. Fali toko se bimi, rien à dire, rien à prouver. Toutes les chansons figurent à bonne position. Toku misati. Autant ndeko na biso komba ndeko na biso Karim. Bimi si contrôle et toko se komi toko se nenge zawana azara rapper, azara UPA, akoki rumba te. Bango soit-disant bakolo odemba bakolo rumba. Contrôle toutes les 31 chansons figurent à bonne position. Mon raté ati. Bon, bino ça likitamo bobo artiste musicien.
ya ko dégradera baninga yango biso attaque balobeli ba soda makasi bana zakari baba sur les moula bakolo indusa bakolo idéologie to telemelaka bango pona ko lakisa no ba karina baba ta lukuta lelo a rejoindre biso abiki non lelo fali mitana makambo ngai naza parmi ya bano babima na la zamba play to to ndolo bageno chege nini na la zamba ebi nzota ya karine ti ndo chatem to benga ke chroniqueuse mu dansa tant zo bina pas JDT sauver le Congo ya ba artiste émissaire o ba ya ba likembo bazana ba problème ya ba momi karine ndo ande ko bikisa bango. Ça on est ndekona moi si compatriote nayo mo ponete opeki droit de diffamation du bec faut moto créer un peu homogénéisation donc uniforme na magambani donc pour dire l'autre telemela ngana yo pour que si je moto créer comme son balé donc le week-end on ça qui kosunga musungi dans les zende balobana ki chasa on moto que côté un peu ya zape go toucher fait toucher yeba tu bona toucha afinga quadra kuramani et salapé Diston naï passe del pire morino ridinho wa passe vient nga tutu robande kwa kofa ka pe passe mama ami a ka pe passe tanga fingi le roi de la forêt exaucé na gladi ba ka pe passe ba fanatique nyonsa wenga musique maison mais baza partout dans le monde ba ka pe passe tanga finga fabricaz koyoka esiko tom susu akomo luka bomani ba moto posa pe moto amoni ke mama tom so yaki mabe tom so ba conseil ba ninga muso ba pesier parce que jube kotano yambia onde na sepeli na ngote balobaka na vie acte nyonso zo poser il faut les poser en âme et en conscience parce que lorsque opposer acte tu n'auras plus le temps de les rectifier yozo salir ba artiste biso baza marié tala muto la monstre d'amour vient biso président culturel pays vie Félix Oisé quoi monstre d'amour respect to la rana biso ba congolais to rana envers il a été diffamé les petits bonbons de la sagesse ça lui-même a comme même livre il a quitté sa présent a finga présent manka présent Félix Oisé quoi respect au mo sala ke bon au fingi ba musicien o yesu na ngambo ba musicien o lira mbila to lira mbila te na sanzeta mbila o yoluka nini na katiote na robeta mo ba verset biblique to na ebite so sala classe morona Laurent Mosengo Passinya ya exégèse na ebite so ndenge nini baloba le romo bo na Bible le pardon c'est une puissance qui libère so yo pena la chrétienne à Santa Rapno kan e bandela o te robete le romo bo ya Bible ton de moi si pena bi que non pardon la puissance est libérée mikiti sinaye wana monyango mabe tant que Batoubé, bon, naza hébreu, naza juif, physiquement je suis congolais, mais spirituellement je suis un hébreu, je suis un juif. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Là je vois directement Jean-Baptiste. L'homme des écritures mystérieuses, tekel parsin. Daniel. Dans une fournaise ardente, dans le four de feu ardent. Les pardons, et ça m'a bête, un pardon sincère, à garantir ça qu'il y a au de la soute. Mais tout le monde, même Jésus-Christ dans le temple. Toi, comme ça, il y a en place, il y a commerce. Jésus-Christ a joué film, bête à battre. Vous comprenez? Tant yo tozara guerre na yo, au sengi pardon. Et ça na condition to pesa yo senga pardon boité ngana bisa non faut banda ko fukama. Banda na mboka mso batete na lodja kote mami watabimaka. Afukami banda lodja tiki sasa makolo. Et puis face sokola nzoto mobimba na matanga ma miso. Le monde Jésus Christ moi ça ezali façon Jésus appelle ça moi ça nduma na punition. A sokol sa makolo na matanga ma miso et puis a sok a esuai makolo na suki. Yé fatam anguluma banda na loja tik nchasa makulu ya nguluma aya nguluma monter le romo boyebi que tomso et oui yo mo yebi que les exercices difficiles de c'est une équation de o tomso lingane au résoudre traité on za na posa to ça la ka tomso suna bras de fer ça la ka des fois lambo la banda suki tina nzaka na limbisi et puis yo ya wapi yo ngocha mutu na Villanova ofinga ba villageois ofinga leader Fabrigaz mutu azwi le musique congolaise moderne rumba ba betela katolo rumba biso bakolo rumba azwi yango a mettre yango en jour oka style Fabrigaz amemela rumba okida banzembo za contenir cible o sentir rumba moko mais ba mettre yango en jour on s'en prend c'est ça toi besoin d'artiste à musique oh baza poli envers ba ene ba artiste oyo baza na ba talent yoka cible un mot qui aura comédie musicale na kati on s'en prend un artiste se limite pas. Un artiste n'a pas de limitation. On ne peut pas reconnaître un artiste par ses bavards. Parce que tu as une grande gueule, tu parles beaucoup. Ndebi soto banga, yozo kokate, yozo betate. Disque yozo bimate. Banzembo yozo betate, ale biso par complexe. To bando kumisa, to kumisa ba makambo.
oki fali pour panenga memi ba ligne memi rumba congolaise oki album contrôle ngoni ba retomber soto tika bato bongo bino bato yo ozo bimisa te ozo beta te ozo voyager te par souki complexe par sentiment to ndo kumisa bino to sala ngoti toza na race toza be espèce abata nengo wana te o baba flatter au près ba musicien parce que ça église au milieu du village to ba pratique pris pour contre l'artiste musicien te to ba ka vérité bolobaka vérité mais Djoubek a fait tout chlore na dossier vraiment siko pona yo mo di loba suka ko ndeko na biso Karine alimbisa mate ba olimbise pourquoi yo fingi bato basali kilo ya musique congolaise ba grand lelo yo beta musique pour l'acception nini juif en ce cause na biso esprit yango pour asala clip ya mutakala a envoûter sous bato parce que azara animé na ba mauvais esprit hier to bien la reine star Esther waza reine la reine du Saba azara yaza Dalila moi signoka mais tout à l'heure on peut Djoubek va série politesse baby sa enzoto après que ça l'émission na ndoko na biso grand fan na biso Marc Tabou Djoubek lobi ngo salaka pe analyse moi c'est comme si ozora moi mon sentiment oyoka maloba na yona kitoko quoi ou puis tout le monde est Djoubek c'est comme si édifié qui yo au cela analyse au bas kitoko vraiment tout ça va commenter qui paie Djoubek en tout cas faut boyer tout bon ba moto mais on se contredire bon na bo moto te passé boyer bibino nyonso na bo moto na pétrole si na pétrole kufi te na bo moto na essence na ça muta polémique biso to sala que émission à 100% polémique to landa lokola vient sur honorable Zakari Bababasu biso ka polémique atikala okangama mukolo moko te batikala ko attaquer peut-être que soit finga qui me polémique on se dans le bon sens pour c'est du concurrentialiste non et ça concurrence c'est ça le marketing oui ça là que bato ba évoluer mais so polémique les autres attendent na biloko moko boye ndemo di babiole on monte que tokino musika te biso polémique biso to kumbelaka est-ce que oso monanga de Djoubek frappe encore na finga mama bato jamais na finga ndeko ya mutu na finga parti mo ya corps ya mutu so wana guerre nanga donc inonde guerre 40-45 na lubaka kaka ngana yo ngano ti ndeko na biso mi de la Taylor a déclenché guerre contre nga yazo finga ba mama azo finga ba yaya afinga ba sema ngana takai kana ti akokite atomboli drapeau blanc senga bando mupe senga bando asenga bando c'est le fait benga mena téléphone c'est le fait na ba yiteke bino batumbola kabinote mupe to bendele le koni na moto mupe par rapport à image ndeko na biso bon akomo beta ndule na bité a chanter sa voix ni parce que la voix féminine la reine star Cindy Leker kanga masolo Nathalie Makoma kanga masolo voix te ko Jacob de Vario yanima ni kokoze yanima c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille mais bon c'est la clip tout le monde a besoin de Alexa Mutakala na yi clip e bimo pe sanga réseau kanga data lelo toi là tu as s'exposer l'exposition du corps, la nudité de l'homme est sacrée. Au monde, clip en pour tout ça car nudité naie est à l'exposer. Merci Djoubek en tout cas, tu vas signaler surtout comme aucun vraiment vers la fin il y a entretien abisso mais laisse-moi ouvrir une brèche dans le parfait ndeko na glorio langue betela tolo ndeko no ya monoko moko moi la classe ambition vraiment tous en temps partager bongo auditoire mon ifasik en tout cas compensation na musika vraiment en tout cas ozaka wana glorio langue azaki bongo na arrestation nebteke Djoubek yambaki mambo ndenge ni zaki pas sitôt mon aki encore bon bilom c'est non baise to ça y baise c'était comme moi c'est na place ya passe 4 jours alors là la condition mabe azo absorber ba microbe ngungezo soyer un super sukula maïté est-ce que ndeko moi si olinga ba sali ndengwana ça fait mal les femmes d'abord moi ça être moi ça faible ça cher et pas ça nécessaire vous on prend ça lenga bien et mambo okangisa bino bobandi on a lobiti artiste et musicien nakata mboko nakata république matiki du Congo na droit ya kofinga musicien ndenge alingi soki musicien sali droit de répondre et soki ya kofinga journaliste ndenge alingi artiste et musicien akofinga journaliste ndenge alingi soki journaliste sali droit de réponse akangisi journaliste po ba on bande ofinga gloire langi ba finge ben sanité aza salité aza boy aza pena ba parents aza pena ba fanatique na ye communautaire biso pe ba tété ba sepela te ba sepela rati
asali droit de réponse al bokangi siko bazo kana ken piana ezikali ken piana zo fingama bazo kotumbola ken piana le ken piana a droit aux sa droit de réponse ti et puis il y a orchestre même doit ça makambuana toujours les mêmes personnes yo fingara bazo ba fingyo et ça le passe ndeni et puis nazo kama na autorité na biso muto afinga mana caché benangi no ye afingara batu so afingi ba ça les droits de réponse allez akimimba on a justice akoko cha dossier bwa kanga mutu ça n'a pas de sens tant kombo ya ken net l'autre là masana mususu na uta tant communauté abenga ken petit ken ana responsable à l'équipe ana petite entreprise na film ba futa ngana yo na biso tout ana mwasi na ndako na bana azo finga petit azo benge petit azo finga mobeli bangi tango ken pia na kopesa réponse ale baye bakangi yebisanga loi nini na mboka lobike non musicien tout le monde non journaliste finga no journaliste azana droit ko donc leur droit de réponse té biso biloko wana simba raté pas biso c'est beau so monique mutu musicien attaqué pas niko que saisir justice na lobi boyeti biso to mona to beta ya bango po bon bandaka baleki bazo finga biso bazo dénigrer biso bazo finga to biso beta attaque to beti réponse bu pa ya lo bombe na ko banini bombe Hiroshima to anatomique nde yo bou biso beta bande bombe Patan zo banana yo to tala yo. On te va grimacer. Aso bisa yo biso banga mutu te to banga l'état na nzambe. Na banga nzambe pona souffle de vie. L'état to zo banga parce que la loi est mène à tout le monde sans discrimination. Muta mukilo wanga na ko bango jamais. Pona damaka chez yo te midi chez yo te. Midi chez yo te. Pe mananga bomo ya pa na yo te. Soko finge senga paso takinga be na otake yo na bango te. Na botama na nzete te. Na sa na famille biologique, famille élargie, famille restreinte, famille ya munene naza pena bato basepela nga tango finga benga ba sepela te yo finga nga msusu ozana yo artiste et musicien to mona kati yo za danger pona ko finga bato c'est bon danger to mona on a art o finga bato na studio Maika Munana na studio Suzy Kaseya be émission ya ko finga ya ba base ya ba musicien ezotala mami ko deka ozui œuvre artistique au na plateforme à téléchargement. Donc, et alors là, on go lula no boulot biso sala te ngabi na finga nga bango. To lo la batu ba lobela bana mbonge belé parce que lobela mambwa Kofi Olomide a grand mbonge belé c'est un grand patron. Le roi de la forêt c'est un grand patron. Fali pour passer un patron et comme il cop. Qui na to banda bango to finga bango to ba kangisa bango ba patron ba tinda mbongo ba futa ba bimisa bango. Moni ba eloko te. Ba eloko te. On s'appelle Montou. On a eu que ça na yo mo ben matière grise. Et vanda mais du bego ko proposer pelo mo bet est-ce que pour marambo ici là et sengani ba bandaka ko fingara biso ba journaliste ti batika pour ça deux personnes bandaka ça les kirine mo na batune ba finga bato boso bino betika biso bo mamoto na pétrole to betakara to ça ba guerre combattre bunda guerre kana 45 to message la ko kangama ken sa côté na de makala ko ba parquer ba mbongo boni ya bebisa yo to finga biso to telemi to ba congolais biso tout ces pays nous appartient tous. Vous comprenez? Tant que yo finga nga alinga na fani nga ka bo finga nga o finga ka famille nga o chrétien nga système te. Celui qui tue par l'épée périra aussi par l'épée. L'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Merci Djoubel, merci vraiment Tormina Souka. Mais l'artiste et musicien Fally Ipupa, il est en prestation à Al de la Gombe, là où il va chanter toutes ces chansons aux Aki Bongo, tenter une chanson dans 4 disques, on a évité commentaires, on a ça sera si fort, si important qu'on ne peut pas décrire, ça sera indescriptible. Parce qu'actuellement, le plus avisé, le plus répété, le plus populaire, c'est Fally Ipupa. Donc, hier, je vais me plaindre, je vais savourer la bonne musique. Non. À l'écart de niveau. Succès franchi de frontières nationales, internationaux. Donc, je vais savourer la bonne musique. 31 chansons carton. Figure à bonne position, toutes les chansons. Et puis, psalmodier aux amoureux de la bonne musique à chaque production musicale. Psalmodier. Psalmodier, le mon chenga microbo. Soit bandi. Abandi kan nzembo chebo. Et bandi la nzembo ti suka fanatique mto osilis. La chanson psalmodier à tous les fanatiques. Il fallait pour chaque production musicale. La nzembo bo chebo. Et bandi la nzembo ti suka.
bafanatique bango bazoyemba opesa réponse donc fali aza makambo amona banuméro ba grand prêtre Michael Jackson balaka nango azoyemba basi bazolela basi bazokweya bazokweya bevanu mibali bazolela bazokweya. Merci Djoubek. Donc merci Djoubek. Merci Djoubek en tout cas nabi que Hervé Malingaza on a vraiment attentivement une dernière communication. Ya kolobeza kaka non bo s'abonner na site nanga Impact Télévision so betika Impact TV avec Nzube Djoubek film na fimbu de Djoubek apesaki makambu apesaki Djoubek makambu Djoubek pe asali mwana na Impact TV obeti Impact TV avec Nzube Djoubek oza mobimba bambote na pesa suba bambote te parce que nasana mutu nanga moko la reine star Nyadju la Sédoise une congolaise na Suède amina de Djoubek frappe encore ko boire azu bat mabanga ti loba na salelo nini na somi na mabanga nyonso ano mobimba. Merci. Esther Nyadju la Sédoise yewa nati yewa mutu ano mobimba mabanga nyonso asombi mabanga tu abina de Djoubek loba na salelo nini ko boire azu mutu te ano mobimba année prochaine batu na boire kana zongi lo boire ke la bango pour le boko epesa ka bakata. Prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes oyo nakolobaka ba point essentiel. Tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa. Balobaka ete prostate utaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi. Mais eza bongo te. Prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba. C'est-à-dire papa soki amoni déjà oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te oza kosuba masuba eza kobima na denzela oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te eza osila te mais masuba pe ezobima te yeba ke no papa ozo développer la prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyeba ke no okoza déjà na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit ozo kosuba masuba eza kokende su na vitesse te ata 1 mètre koma kalisusu te ozo kosuba posa kosuba ezo sila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Chebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien au s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate non tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana ezali maladie moko mabe oyo eza kobika na produit naturel na cabinet docteur Hakim Chebi José. Par rapport à image Esther Nyadju la Sédoise Nyadju oyo ya Esther na Suède la Sédoise je m'arrête ici à la coutume Mistral canicule ou Akisha. Sa définition merci vraiment comme si tu revends des langues par rapport à image boucle na limoué. Oui, merci vraiment en tout cas bana poto bana mokimba c'était votre humble serviteur Valdi Tamboué face à Nderonaye Djoubek en tout cas nous avons dit au Sénégal Toloba Nabike batebeli batalaki na moni bongo l'international Mongolo Pala M13 depuis 1er d'août. Merci pour na assistance nayo merci pe na assistance ya venanga botik bolanga pendant les obsèques de mon père na moni bon pe trésor en poutou venangai Arnaud Mandala grand poète Afrique du Sud pourquoi pas grand Jogo Godzilla DSMP Dorande Makambu ya Rosaranate Serge Massi a des producteurs en tout cas na Pesio Mbote tout ça quand on est toujours ensemble na Pesio Mbote na baïba so balinga biso tout le monde aux États-Unis kuna yemoko le cash permanent Ndekonanga Sidney Kando Safnat Pané ya pourquoi pas Igor Makalamba c'est toi qui se respecte un vrai Njilwa Ndengali se quitter maman Nacha Monsolo monté ma papa Evaris Mudogo na pesi na saluer bon assistance na bino na sous l'assistance ba père na ngagnon so ba massa papa na ngagnon so au bazara bon libanda mboka na bazara bon na Kinshasa vraiment na moni papa Damien Wanduka papa Colvis Badiabioko Nef à grand pote monté ma maman macho na pesi mbote na papa père nangai Fischer Nato Kaila pourquoi pas père nangai Donan Tsumbu directeur Blanqui Oridezo Golf Kizola le président de la CK Golf Kizola dégâts matériels papa machine à voter
Napesi simbote na baninga nyonso vraiment ya ngai ope batika ngai te bana banga moyo bana njili bana bandalungwa baninga nyonso ya presse en ligne na saluer bongo pe Mumbaya d'Afrique les pharaons donc Mumbaya vraiment Thierry Mumbaya en tout cas assistance César vraiment ya Rosaranate pour le yakinga aussi dans la équipe na surprise ya Rosaranate oye ko sala surprise tina kati ya matanga vraiment o wapi to komana kité to lubana ki peut-être to bengana kité en tout cas merci na vraiment na saluer banyo so balingara biso vraiment famille fille mon on est ensemble mesdames et messieurs c'est vraiment que nous rabaissons les rideaux de la porte de notre émission en tout cas ciao abonnez-vous massivement dans le site.